IDPS le baké biso to zamuki biso to zamalam na autre derrière ko répondre. En tout cas, on les a en débat à balabala. Tout c'est le gouvernement qui va voir le jour probablement d'ici ce week-end si le chef de l'État le décide ainsi. Donc, Koyo Kana Kobe Balamo Roteza. En tout cas, et le roi a tout condamné en haut. Tout condamné en haut, peut tout saigner na Boulamatari. Premier ministre, son excellence Ilunga, Sylvestre, à revoir méthodologie wana. Biso ba jeune ya cache na mémoire la biso to senga ki yango. Aza la premier ministre de la République, aza la premier ministre de l'olenge constitution na biso et sengi que ce que comme na ba fonction d'état otika ba appartenance politique ba responsabilité politique songolo pakala. Biso to yebi que conseiller ezali temps ezali koleka. Mais yo wana osali 20 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Ba yeba déjà ba système nyonso. Bangonne balaksa ba ministre so ba koti oleba l'accès nenga osala musala bazo l'accès neni ya ko détourner mbongo ministre nengo koti awa place boende mbongo ebimaka mingi place boende mbongo ebimaka nde makambo to telemelaki ba parti politique loko la biso tozali na charge d'éducation civique, OK, éducation administrative photocopie te kuna na se to la kisa congolais que biso toye poto kamba elongo. Mbote balandi émission na bino Kabali Solo toza bongo na siège ya interfédéral ya ville ya Kinshasa to yambi bongo moko ya bakadre ya INT to betali solo ya mboka to betapeli solo ya parti na bango ako se présenter pour boye baye mbote mona mboka mbote ndeko journaliste bandeko baolanda yo baye ba kombono nani na INT ozanani kombo na ngai Magloire Lando Pambu. La UNC Nazali, secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'organisation, monitoring et administration. Mon amboka toyeli normalement émission na biso purement politique to betali solo ya mboka to moni bientôt la gouvernement faut bimame bandeko ba poser biso moi ba question pour émission na biso za la batindi ba question biso to eko pour tout na yo ba poser biso ba question ba lobi ete bazoyo ka INC ezobenda na moi muke na bandeko ya IDPS concernant ya gouvernement o ezana nzela po bima ya solo za lukuta UNC azobenda na mutu morote. On a un poste là et UNC a 8 membres dans le gouvernement et ça acté bongo au éthicali et ça UDPS tout ça na bali batna bali là on faut pas gérer donc UDPS a zozoa kota na ye biso pe tozu kota na biso ko bunda les athées si to yokani makamnyoso et ça déjà clair to bunda jamais to beba na pe jamais donc to yokani na ndenge ya partage et ça bongo acté dans les deux camps. Comme ça, balobi était comment na président la bino ya parti ou aza directeur à cabinet ya président de la République directeur Vital Kamerhe bazo pesa bango chance tena Fachi babiete na ngambo ya Vital Kamerhe moi Kobenda na pesa na président de la République surtout na mamba gouvernement normalement il fallait bino bozala na quota mwebele par rapport ya accord na bino ya Nairobi mais simbité pour bande kwa IDPS balobi bako céder karabongo te ba pesa bino ba ministère rebelle bo sali nini bango na fo bas rebelle pour baza parti ya président de la République. En tout cas na quatre questions nous touché 2 points. Il y a liboso lobby pour na koyoka na chef de l'État et directeur de cabinet naï. Koyoka neza malam makas. D'ailleurs mieux qu'avant. Hein, tout ce côté na biso ba milinga tozo ezana encore ba radio to 3. Hein, koyoka na biso na chef de l'État, directeur de cabinet naï mo konzamboka eza kitoko. En tout cas travail na bango za malam. Bazo travail na harmonie. Au étalé IDPS le baké biso to za muke biso to za malam na autre derrière ko répondre. En tout cas on les a en débat mo ya balabala entre nous le haut cadre ya ba parti respectif nenge au cité biso wana boyokani ezali si to yokani déjà au fait to zwa OK to suis déjà au to suis ba on peut basu déjà au basu to c'est le gouvernement qui va voir le jour probablement d'ici ce week-end si le chef de l'État le décide ainsi. Donc, Koyo Kana Kobe Balamo Roteza.
Mwana mboka bandeko balobi bazo comprendre lisusu te babaki ete régime ese changea pouvoir ekoma na maboko ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi mais lelo bamoni premier ministre kosilisa na ye kozwa ba liste na ba parti politique akepe lisusu kopesa rapport na président sortant Joseph Kabila Kabange pendant que bayebi il fallait normalement les kisango directement et pas ya Félix Tshisekedi ne bazo comprendre était ya bando travailler koto aki ayebisi président na ye azali autorité morale ya FCC to ko bando pesa président ya mboka en tout cas et le rwanda to condamner yango pe to sengi na Bulamatali Premier ministre, son excellence Ilunga, Sylvestre, à revoir méthodologie wana. Dans ces pays, Mokonzi Mboka azalise moko. Mokonzi Mboka azakaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yene mtazali président de la République. Lolenge wana ya kotravailler ezali penza malamu te. Et na lolenge na nga ya kokanisa na banzi ete ezali mbeba ya communication. Mbeba ya kopanza sango na kati ya communication na ye asali mbeba ya koloba likambo wana mais nayebi ke na kati na ye ayebi ke mokonzi mboka azali moko pe azo répondre kala na moto moko parce que aussi longtemps que a commis premier ministre a longue premier ministre ya ba camp politique a commis premier ministre ya ba congolais nyonso ba congolais à cash pour se retrouver dans la gestion na ye ba congolais à FCC pour se retrouver dans la gestion na ye ba congolais à Lamuka pour se retrouver dans la gestion na ye ba congolais à FDC allié pour se retrouver dans la gestion na ye ba congolais à société civile ainsi de suite bisognon se faut se retrouver dans la gestion na ye donc à c'est outrepassé biso ba jeune ya cash na mémoire la biso to sengaki yango aza la premier ministre de la République aza la premier ministre de l'olenge constitution na biso et sengi que ce que commis na ba fonction d'état otika ba appartenance politique ba responsabilité politique songolo pakala donc yepé amata hauteur wana to sengi na yango de to sengi na memo ba mbeba modèle wana et se répéter les sous-soutés pour être ezali ba makambo oyo ezali ko discréditer même alliance na biso toyeba na kati alliance ozali nango tozana mokonzi moko na ye autorité morale ya FCC na président ya UNC na ba président ba parti nyonso biso nyonso na FCC cash tozana mokonzi moko comme na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka l'air lobili kamba ba jeune pesi biso pe question oyo na dit critère oyo premier ministre apesa ki to moni 4e critère eza dossier enseigne une nouvelle figure et génération montante. Apparemment, on dirait gouvernement naïe à cause des générations montantes et non ba jeune tout le monde qui ont déjà ba jeune ming na ba réseaux sociaux bande ko kama babi président de la République à la kaki bango à côté ba jeune à ko travailler plus na ba jeune pendant que ezaki eza bokonzo ezwami po ba jeune ba telemaki ba misu balobi bisonde to bande ko bimana ba marche ezaki ba papa te mais banda koti na pouvoir ba moni ba nomination ezaka ba mikolo to moni pe premier ministre ba critère apesa ki a commis sous génération montante bino ba jeune beaucoup kozala na moi liloba par rapport ya solo na memo na biso to bendaki makanisi ya mokonzi mboka aye ba été que ba jeune ba contribuer ebele ba tongi ebele na kati ya likambo yo tineto zui alternance pacifique sans coup de feu. Bah, jeunes, nous y sommes pour beaucoup, tongi mingi. Mais tout ce qui est dans le gouvernement, comme là qui peut premier ministre, pour même dans le cabinet de ministre, a exigé à ministre que les jeunes basala ébélé plus. Parce que les jeunes basali les présents et l'avenir. Vitesse, mon qu'il est comme il tam dans le les jeunes ont beaucoup plus de décideurs. Si vous avez des grands hommes qui ont affaire, les grands chefs d'entreprise ont beaucoup plus de jeunes. Les entreprises de milliards, Google, Facebook, les jeunes. Les grands politiciens, les la fierté, le premier ministre, le Canada, le président français, les brillants, les jeunes, notamment à moins de 40 ans. Moins de 50 ans, moins de 30 ans, peu plus bazali bazabakambi.
au moni néanmoins tout ça là qui appelle la chef de l'État qui est représentativité on est dans le gouvernement et na premier ministre on va liste les que déposer yep à cela mon konzamboka pour être babeta tangwa na le etali ba jeune nde to kota ki pété na ba cabinet ministériel parce que tout le monde dans ba cabinet mususu ba conseiller ba sali 20 ans conseiller yango comme conseiller à carrière ou conseiller nene bien tu dis que conseiller ezali temps ezali koleka mais yo on a sali 20 ans 10 ans 15 ans 25 ans ba yeba déjà ba système nyonso bango ne balaksa ba ministre so ba koti o le balakse nenga osala musala bazo lakse neni ya ko détourner mbongo ministre nengo koti awa place boende mbongo ebimaka mingi place boende mbongo ebimaka nde makambo to telemelaki ba visage à sikanengo lobby wana effectivement c'est vrai na gouvernement oyo na ko rassurer peuple congolais et que ça a beaucoup plus bilongia sika que bilongia kala na ko peut rassurer peuple congolais que ça a beaucoup plus de jeunes dames ou hommes mais ba jeunes ba ko la paix et belé donc tous à la kimia nini wana topé ça gouvernement ilunga maboko parce que les loyo mboka dans tous les 145 territoires il y a mboka na biso chantier morezali Mboka, il faut la reconstruction du pays. Les lots, 45 territoires, il y a un chantier. Donc, reconstruction Mboka de Salem. Topé sa gouvernement Maboko, jeune Barosala, Bilonga Sika Barosala. Tu veux dire que Batebele Bazali ko yoka motema moi passi, Pambate, Bataïf, c'est Barosala et tout. Mais on a repéré ça mon exemple. Tous appels à bataille, c'est ce que ça rappelle mon salaire. Basé sur ça, mon salaire, il faut que c'est payé ça. Mais il y a un problème, mais ça qui paye Moutou. Moutou est à terre, ça qui paye un problème. Les lots peuvent tout dans Moutou, Moussou. Les lots cash, où ils allaient imprimer politique dans la SICA. Donc entre les chefs de l'État, ils allaient diriger les leaders. Na les managers, il y a Mama Solo, directeur de cabinet, son excellence Vital Kamere. Baye na nenge lolenge asika rosala kaka bato wana tomona ya kashi wana nabiso ba osala musala malamu mboka bozo banga te okota mutu ministre président de la république alobi aya alobi be po yebi que autorité morale azali afane kinga kata kokotele to kai bande kumsupe balobi ete soki ministre asali mabe président de la république akoki ko suspendre ete avalo bana elika mfwa tu na autorité morale na bango Joseph Kabila Kabang ezala bongo te président de la République, il est dans nos mariés, il doit révoquer le ministre. Je pense que j'ai tout dit. Moi, je suis là parti pour le cadre de l'INC, surtout à Villa Kinshasa. Tout le monde est déjà besoin de préparation à les 17. Les 17, l'INC a parti organisé et structuré. Na kati ba structure na biso tozana ba fédération ou ezali ba représentation na biso na ba commune ezali 28 sur 24 communes parce que ba commune mususu ezami nene to kabola yango pour raison d'efficacité to représenter ba comité na bango wana nde mokolo ya samedi le 17 ba comité fédéraux na bango nde to représenter na kati na biso tozana ba structure bien organisée. Il y a des partis qui ont un texte la fédération et puis un comité de femmes. Le comité de femmes est membre 30 et ça est 90 pour la commune. Peut te représenter les sectionnaires. Tu implanter parti dans les sectionnaires. Les sectionnaires, ils sont les chefs de quartier. La compte, il y a parti dans biso. Les biso to benga ba sectionnaire, ba secrétaire sectionnaire. On peut nommer te représenter bango na mokini mobimba pour être toyeba été politique to de ko sala e bandara na base faut to implanter parti na base pour que to zoaka ba problème ya base et komara telikolo pour que to organiser administration à la base les lots to yebi souté ba chef de quartier banane ba chef de rue to yeba bango souté ba mutaka ko ya na quartier ayeti akei ba registré été ba yebi été. Or, il faut que le parti politique, le col la biso na charge d'éducation civique, ok, éducation administrative. Faut que côté kuna nase, to la kisa congolais que biso toye pour to kamba elongo na rue, to kamba elongo na quartier,
to kamelongo yango ko mema biso ti na élection municipale élection songolo pakala ti to comme na bourgmestre parce que lelo so to te comme on a que na C makamezaki que bongate parce que to s'occuper mingi na likolo que na C yango na biso to implanter ezali déjà iloko ezaka banda kala mais to accentuer to bakisi moi pilipili na moi matungulu to bakisi na kati pour être que le pouvoir se conserve et tout ça la politique na lolenge ya sika lolenge ya politique moko participative peuple faut à participer na action politique autozai ko sala faut pas atika la mopaya pas mateta on peut atika la mopaya yango même bakanda ba frustration ba révolution population le belembi ko landa mamba politique poso ko landi ba ki déjà que lobby kabila ko kende ce pays mais lelo ba moni ba même politicien wana ba komi o akomi partenaire yango peuple et vandi mom kebe komi kota la bino na bilili bo sala o bo moni bo ebisa bango kaka ba kota la bino. Et l'autre truc que le était que Mouta souhaiterait en tout cas la cacheté nos deux présidents, notamment le président de la République, le président Vital Kamerhe et le président UDPS na UNC à son temps, bah souhaiterait que le président Kabila bah ça va déclaration dans la public que le président Kabila qui est de ces pays, bah ça va haut responsable, continue la CPI ça va rater que bandaro lobarango, bah yebaki nini bazali kosala lelo tokoki koloba ke tosengaki Kabila kende CPI tosengaki likambo esalema tosengaki tangwa boye beta mais tolobi pe eloko moko tomituni est-ce que il faut tout ça la chasse à la sorcière et loro tozali kobosana ke système Kabila va na biso pendant 22 ans depuis AFDEL 22 ans et il koti et boti misisa. Celui qui lobby tout ça la chasse à la sorcière, je vous dis, Mboka Mobimba est la mise en examen. Mise en examen dans un témoignage clair, il y a dossier moro boy, bâti non la moi boloko, bâti non ba question interrogatoire et tout. Mboka Mobimba. Pambate la plupart même biso même la plupart des gens même biso ba congolais lambda ya c'est to participer qui d'une manière d'une autre ya koboma mboko. Mais tout le monde que to limbisana. Tolimbisana pour être toke de liboso dorénavant na bokonzo ya biso oya kotamula na mbilinga ya kozwa fimbu ya leta ya kozwa fimbu ya mobeko ezali tomonaka ngo na nte lelo tozali komona ba DG bazozo ba suspension ba ministre bazozo ba suspension ba to bakomi ko banga lelo tomoni DGDA réalisé $1 milliard en un trimestre nanu ezalate la discipline est côté oya kokoya na motambo oyo ya pouvoir oyo ya ndenge to lobby et tout ça la réconciliation mais kasi pe na kata réconciliation pe kozala na kata mibeko oyo to kokuta na ba dossier na ba pouvoir akala oyo to kokuta ba dossier qui exagéré sale eleki ba dossier za pena soto ya solo loi et ko telemelaye mais to e ba pe que mboka na biso etangisi makila mingi nangonga moko fe so to vandi fallait pe to ta na biso miso to kende pe liboso ko kanga ba congolais ko landa bango lelo imaginer na OSAMI lelo majorité parlementaire FCC patati patata to banda ko traquer bato na to côté crise mo na mboka oyo to ko ko gérer te faut pe avoir les grands cœurs Afrique du Sud et Salaka yango et Simba Afrique du Sud président Mandela tangaye répression ezalaka babomaka bato ba détournement ezalaka to beteli yango maboko te to kebisi bango mais to lobi pe pour l'intérêt ya mboka to pe ko vanda to sali réconciliation nationale pe to avancer parce que mboka ezaki occupé réconciliation bo sala kana ndeko Kabila mais bandeko na bino ya lamuka bango baboyi yango biso to za ba problème monter na bandeko la muka prévenir baza kimia bazo tamla ne balingi tu vois qu'on a une divergence politique mais tout ça a un problème monté à haine pour eux mais pouvoir à Kabila haine et kotaki opposant comme adversaire et ennemi plutôt hein faut qu'on achève ndeko Moïse exilé ndeko Bemba ba créer makamba livrer batu na na ba CPI donc makamba belé chose na haine na batuté ndeko Fayulu azotambla kimia azosa ba meeting ne bezo le capé na RTNC et c'est le bezaki bongo to yebi biso to mutuna pour eux mais na régime na ngwana pour le régime, il y a le président Félix et pour réconcilier les Congolais. Bah, se centraliser, justice et Moussala. Bah, perdre banda kunyo so na tozo ke non malé mais pour être Congolais nyoso a se retrouver dans le Cambo et ça. Mais peut lobby
toujours un modèle et Afrique du Sud. Modèle et Afrique du Sud et Simbaki. Né au monde les lobbies sont comme Afrique du Sud pour ton et Afrique. Bon côté pour l'Afrique tu es l'équipe Belgique l'équipe mais ça a commencé dans la société bandimi ba vendre ensemble mondial na moto muindu o ba bomama ki lobby ba vendre ensemble bazo évoluer pour l'intérêt de l'Afrique du Sud. Les lobbies sont plutôt lobby bandego ba ki lobby na biso ba to esikoyo to vendre pas ensemble pour to mais quand même que to évoluer total la paix ce que ça va donner. Wa rolongola wa ko sala mbeba sikoyo boye. Ce qui me fait la tête dans Italie. En tout cas, et que vous mettez place de Rosa Makala. Donc, tout l'anda Boyoki, P. Makanisi, Oyo, président Félix Azali Kopé Sabiso, pour être token de Liboso. Tant que Bomana et Sili, 8 millions de morts, bah maman Nangaï, bah tata Nangaï. 8 millions de morts. Quand Bomana de Roya Marama Miki Miki, moi mon tout temps dans la mise, tout ton amboka. Mboka mali lo basuka pona bandeko bazolanda yo surtout bandeko na biso bazali banda ba diaspora baolanda yo na bandeko msusu bakotala na télé to bakoka na radio mali lo basuka pona mokolo lelo mbala simato ebike to koyaliso liloba to sengi na ba congolais bazala passion basala mokonzi mboka confiance gouvernement ezali kobima kala mingi te na mikolo ezali koya o etali manifestation UNC la combo ya mokonzi ya UNC ya ville ya Kinshasa on aura Molendo Sakombi na bengi ba kinois et kinoises nyonso samedi déjà na 10h na place Imka à na Matonge na Victoire Boya bon on appelle le légué UNC et Tambolaka peut-être boyo karabiso na sango boya pe koyo kabiso makambo ya kafu kozalana pour l'intérêt ya mboka na biso. Encore une fois la président merci pour la ndenge boyo kotala biso merci na bandeko nyonso merci na bandeko nyonso Rolanda biso. Merci wana toyambaki bongo moko ya bakadre ya INC na kombo ya Magloire toyebiki bopesa biso confiance en celle la bino misala to continuer toujours kokoma ba message pe ko s'abonner na chaîne na bino Fork Télévision to ko zaka toujours wana pona rotanga pe ya koya kotuna bato bokotinda biso to celle la bino misala. Merci bongo na caméraman André yo azaki na sima caméra montage de merci Ndombasi. Oui merci à mon boss balobi tutu kadiata pour la unité na batu nyonso oyo baza kolanda biso to continuer toujours ko sala bino misala ndenge bomesana. Merci.